vous abonner na Mayo Gino de Bundes TV. Oui, balandi ya Mayo Gino de Bundes TV. Toye lisusu pona ko pasola mpoke mosusu. Ouais, je salue Serge Mayomona. Balandi ya Mayo Gino de Bundes. Toye lisusu pona ko pasola mpoke mosusu. Alors lisolo na biso eza vraiment ya kitoko. Alors bobengana na bandaku bolanda lisolo ya kitoko. Eza kitoko mais eza pe ya mawa. So bakabongo tous les deux sens ya kitoko mais ya mawa. Alors lisolo ya ndeko na biso moko epasaki kaka na mboka na biso na kati ya Bundesrepublik Deutschland. Alors yango Gino Mayo alobi non tokotika te tokoya lisusu to pasola mpoke wana. Alors suivez après ça. Hi guys, it's your man Mayo Gino the Bundes TV. I'm saying we got a nice suit right here. You know, if you need it, just call me. It's very cheap. You know what I'm saying? It's not expensive. You will be good. You know, when you wear good, the lady will watch you. Look at me how I'm look like. You know. So material, don't forget, it's very nice material. You see this one? I'm gonna show you what's going on here inside. So let's check this out. See, I'm gonna show you. You can read yourself. You see this one? Aye. You know what time it is? It's a time for food. Hey. On a publicité na biso. Alors na ebisaki bino que toteka ba veste. Alors toteka bilamba ya basi. Alors soko bengisi to bengisa par commande. Soki olingi que to bengisela yo par commande. Alors et où me la rater. Alors dans une semaine, on peut à partir de Turquie et aussi Turquie, Afrique. Par une semaine, 2 semaines, on peut bilamba. Alors ceux qui ont ligné pe ba veste, alors bo bengi kaka Gino Mayo numéro ezala wana na se, bo bengi Gino Mayo de Bundes. Alors ako sali la bino ba commande na bino ekoya très vite que possible. Alors, l'isolo na biso na éclaircir. Alors, na bete la bino l'isolo o epasaki vraiment na kati ya Bundesrepublik Deutschland. Alors, l'isolo na biso alelo eza boye. Eza na ndeko na biso moko so autaki bamboka na biso ka ba Angola tout ça. Ndeko wana ntango azalaki na Angola. Alors, asalaki vraiment via cascade makasi na kati ya Angola. Asali vraiment ba via cascade makasi. Ndeko wana abanda koteka na rock. Andoteka na rock. Alors na ba série ba guerre ezalaki, alors ezalaki vraiment très difficile pour le mec. Pour que ko vivre bien quoi. Ba leka banzela Angola, bazalaka na Angola, ba ebi masolo ya Angola ndenge ezalaki. Pour ba guerre ezalaki un peu trop. Alors esalaki que ndeko na biso wana banda ko cascader na Angola. Tant que ba cascader abandai ko se débrouiller quoi na kati où marché ya rock. Rock ezali une grande marché na Angola. Motunyoso a ebiamo. So via Angola ezalaki vraiment très difficile pour le mec quoi. Basi ezalaki un peu possible parce que basi baza une opportunité makasi. Alors na Angola ezalaki mibali nde banda ko payer ba pot cassé ko kende ba guerre. Alors ezalaki vraiment très difficile. So lisolo na ezalaki nde kona biso andakoteka ba biloko ya basi ya mibali. Bon en fait ya mibali eza mingi te mais andakoteka mingi ya basi. Et comme qu'il y a un certain temps ndeko wana azoteka na rock azakoti rock sika ezalaki na vie na bango mo boye comme on est Zarko. So vie na bango comme on est Zarko. Alors Zarko azalaki vraiment ndeko mo vraiment azalaki très gentil avec ba petit nae. Parce que ya banda ko beta banzela ya lunda. So Zarko azalaki vraiment garçon très courageux. Et ayaki bon azalaki na wana linga ine banzela ya poto te linga vine ya cascade kaka na Angola. Bon atikala na Angola. Siko
ba garçon wana sikoyo abanda ko cascade na vie na Angola. Tant sikoyo ekomi ndeko wana akoka ko sala tout pona alongwa na Angola parce que camarade na ye azalaki na ye abimaki Angola alobi non akene France. Tant a voyagé à France, alors ye atikalaki. So tant atikale master na yazo benga non mais ndeko oyebike kuna ba guerre ezali alors il faut bima noki kuna. Obima oya awa tant ba guerre kosila okoyitokoki kozonga. Alors ndeko wana atiaki pression pa master na ye kaka bakite. Bon, ezalaki nano avant que ndeko wana kita salaki connaissance na fille mo boye kombo na ye Marie. Alors ezana ba Marie ebele ba Marie peut-être Marie mosusu akoyoka abi non kombo na nga non ba Marie baza ebele mama Yesu kombo ezalaki Marie. Alors Maria na portugais Maria. C'est que Maria wana basala connaissance na ndeko wana ndeko na biso wana tant basali connaissance ezalaki te que vraiment que ba ko vivre ensemble. Oui bindenge nzamba sala makambo na ye ezala vraiment un peu compliqué. Tant basali connaissance na ndeko wana après yeko koma que ndeko wana il faut vraiment acha Marie na ba business. À côté qui Marie na ba business ya nini ya kabelu. Alors Marie a comment ko sala business na ndeko wana. Tango ba sali ba business na bango après Marie a ko zo visa alobi non alinga voyager ki Canada. Ndeko wana bi bon comme ba guerre pe ezali ngai na zanano awa alors on a ko aider na ko sala tout possible que okende. Azui asali makambo nyonso parce que ndeko wana ebanaki na à l'époque ebanaki na bato basalaka na Monesco. Alors a signalé ba Monesco alors ba koteli bon vraiment visa c'était un peu très rapide 3 jours azui visa na Afrique du Sud. Tant azui visa Afrique du Sud a commis na Afrique du Sud ezalaki na bandeko mo boye bazalaki vraiment bandeko wana bazalaki bandaki bazaneti ba coopérant quoi. Bandeko wana basala nini bazwa sikoyo ba bloquer voyage ya ndeko Maria. Bon Marie na français Marie bon enfin na portugais Maria. Tant ba bloquer ki voyage à Maria kokai ko voyager te siko ndeko wana tango aye wana esime ake ko tika Maria pour na kende Afrique du Sud. Ndeko wana bazali na aéroport ba bloquer dossier à Marie non Marie a okende te. Maria mais tango sikoyo ndeko mobali aye asali déclaration mais comment réservation Marie assez azwaki alors assez asalaki pardon alors mais pourquoi pas Marie a voyagé c'est que et comment que moi flou alors que Marie a koka voyager ba eko lo babon il faut au même la biso God oyo pour nato tika Marie akende. OK, Marie aibaki na elogote, ndeko wana pe aibaki elogote. Alors batu baibaki makambo ezaika batu wana banda ko sala na aéroport. Parce que loko ne e pasaki wana. Tango bazeli bango God wana, Marie a koti na avion. Alors ba pesani au revoir na ndeko wana, Marie ake na Afrique du Sud. Akomi kuna bakolo God wana banda ko zela Marie na aéroport. Tant Marie a kitipé, bande wana bamoni babengi alati ndenge nini boye alors. Tant bakuta na aéroport, Marie a zui God wana abimi nango. Tant abimi nango akomaki na libanda azui siko batona pesi bango God na bango. Mutaya kozwa Marie pe abimi wana aye kozwa Marie na voiture na ye. Siko bande kona batuni Marie eloko nini ozalaki na ona kati ya God wana. Marie alobi na ebite bapesa ingaka na aéroport basalaki boya expliquer ba ndenge likambo elekaki. Alors Marie alobi OK bande kona babi OK. Tant bakena Marie ba FC Marie oyebi eloko memaki ezalaki ba biloko mabe. Marie o risque vie na yo na prison. Pour ndeko na tikala ina Angola abandai ko sambela makasi azalaki vraiment mutu moko azalaki na crainte de Dieu. Alors nzambe asalaki na kobona mabondeli ya ndeko wana kolela ya ndeko wana
esalaki que Marie azwa likama te. Mais na kati ya God wana ezalaki ba biloko ya mabe. Alors elingi koloba ke azalaki na biloko bandoki ezalaki na kati. Alors Marie alingaki akende 10 ans de prison pour na biloko ya mabe wana azalaki na kati ya God. Mais Marie ayebaki na ete ndeko wana pe atikala abanda kobondelaka Marie akoma malamu parce que ba famille ya Marie batiaki miso pa ndeko wana ke non aide ndeko na biso azokende. Tango ekomi ke Marie akomi kuna akoti visa ya Canada parce que Marie il fallait qu'il Canada. Tango akoti visa ya Canada na Angola à l'époque en Canada azalaki te. Parce que tant Marie sikoyo azwi biloko wana sikoyo visa akoti si balinga kopesa Marie visa te parce que babi non dossier na yo eza que okoti déjà visa na mboka boy na Portugal pour no kende Canada mais ba refusaka alors pour na boy tant sikoyo ba boy kopesa Marie visa. Bon Marie amoni ke kovanda na Afrique du Sud vie eza pasi ko cascade eza pe pasi alors il faudra que Marie azonga. Tant que Marie a bengi ndeko na yebise ke non ngai awa ba pimeli ngai visa alors nazo zonga. Marie asombi ba maman biloko ba provision na e ba biloko na e asali ba chana e après aye ko zonga Angola. Ndeko na tanga e Angola ndeko na zaki très malade. Bon ezalaki que peu ndeko na azaki malade asali tout pendant mais se soigner tout ça. Alors aye koza initiative ya ko bima na Angola pona kende alanda master na e na France. Tant que ndeko na sali ba démarche aye ko reçu visa ya France. Alors asali ba démarche ye moko ndeko na après na appui ya ndeko mususu après bazui visa. Tant azui visa ya a France ndeko na tant azui visa à France a commis à préparer voyage parce que Marie a kokai ko voyager na ndeko wana te Marie atikali parce que Marie comment qu'il était vraiment comment il était relation moko et ça aboutir parce que là il n'a aucun cas que aide mais comme ko développer que non ndeko wana koka ko tomber amoureux ya Marie. C'est que Marie a ndeko wana ko sala ba démarche de bon à promettre Marie a bin na kei na ebite mboka na zokende. Moi ina tiko na vie à difficulté c'est que na vie ya pasi ezate ke otika na mukumba ou bien deni non. La ligne ke ngana kende nano soki na komi kuna na kosala to Marie okuya. Alors ndeko na pe a promettre Marie bon autant Marie atikali ndeko na azui Marie a ko tike na aéroport Marie ko moko lela. Alors ndeko na azui avion na e aketi akomi na France na Charles de Gaulle aye ko benga l'islam moko eza sûr vraiment parce que Gino mayo Gino de Bundes biso to yaka na TV et yaka na masolo moko vrai c'est sûr. Alors bozala vraiment bo s'abonner massivement bozala dessus te na efsaki bino dès le début beaucoup zala dessus te. Alors dans ce koyo Marie aye ko koma na ndeko na komi na France alors a komi na France mais malheureusement que oyebi ke batan ya guerre na Angola ezalaki vraiment pas si pona ke okoka ko s'en sortir vraiment que ozana mbongo obima na mbongo wana. Alors le reste mbongo ndeko atikala ina parce que vie comme ki ya passe bandai ko bela bandai ko bima lisusu te azwaki mbongo wana bomo bino boyebi na bamboka na biso ndenge ezala soki ozobima. Alors ndeko wana azui afuti makambo masolo asali masolo wana aleki. Tant sikoyo akomi na France abengi ndeko wana oyo azali na France master na e Patrick nazana déjà na France alors boya kozwa ngai. Pour Patrick azalaki na grande sœur à Patrick azalaki sœur moko vraiment très gentil. Tant que sœur wana azalaki vraiment très gentil atindi bana na bino boke ezwa ndeko wana aza na aéroport asi akomaki atindi bana bayeti bakutani na ndeko wana nano liboso na kati wana akutana ndeko na biso wana akutani na garçon moko boye ndeko wana azalaki
na réservation à retour parce que na visa avant il faut ça la réservation à retour jour au zonga parce que ces jours na yo est limité. Vous en a une semaine, après une semaine il faut aussi la réservation à retour des gens. Parce qu'on découvre na kutaki ndeko mususu na kati ya aéroport wana azoluka ndeko wana moya bima ezate. So ndeko wana tanga kuta moni ndeko na biso wana tanga komi wana abia tuni jwana zo azomonika miso pai atuni mais ndeko okoiko edenga te abina ede opona ne o nga na yebe oloba ndinga te soko okoki ko edenga na yebe te bato balinga na bima te ndeko wana pe azali courage abi bon toke na ede bakekuna atuni ne problème nini pona ndeko na biso abi non azana réservation à retour te alors il faut ça la réservation à retour après à Kobim. So guys, it's your man Mayo Gino, the Bundes TV. We are here in Istanbul. You know, I'm always in new shoes. You know, if you like it, just come out of here. You know what I'm saying? So we'll see what's going on here in Istanbul. So everything's great. The friends, you know, I made everybody. You know, I wanted to meet, and then in one sister, you know, because she lost her mother. So we are very sorry about that. So that be cool. Always thinking to subscribe. Mayo Gino, the Bundes TV. You know what I'm saying? It's me. Thank you. I'll see you later. Bye. Et réservation il y a retour après. Et si liwana azi a ABC. Bon, ndeko monique ngape naza awa. Ngape naza na l'arte ya kobimela parce que na mbongo nanga naza na bazwa ki on mboka. Le moko yebinde masole le kaka. Alors na ko sepela mingi vraiment soko ko edenga na quelque chose na like sabato après na bima. Oui, il y a pas de problème. Tant que ba a aider ndeko wana après comme na tour ndeko apesi la wana ndeko alobino naza désolé naza na mbongo te ya opesa yo. Ndeko a bien OK pour na éviter na que ba discussion wana ndeko wana ayeko kende penza courageux penza ndeko abimi penza abimi alors na suis god moi ça quand même na yazalaki nango abimi tant abimi yepe amoni ndeko na pe abimi omoni malamu to salaka to futa malamu nyo to sala to futa ngo kaka ndeko wana aide muninga ayebisi ke no ngape na ko aider yo na peso nini obimela tant que comme place wana ndeko aide wana alors o mususu akutaki azo tambolaka na kati wana akokai ko bimate alors ba aider tant que komi ko pesa siko ndeko wana aide pe ndeko wana ndeko abalukeli muninga alobi nazana na mbongo te ya ko pesa yo. Alors ndeko wana pe nzambe asungi abimi na epe calmement batuni eloko moko te alors abengi ser atindi batuna bana na e baye kozwa ndeko wana ti ndeko wana komi na ndako tanga komi na ndako alali après na ba pokwa bon abengi Marie na Angola aipsi Marie na abengi apesa ki adresse ya numéro ya ser wana Maria abengi alobi ndeni okomaki bien abi oui na komaki bien vraiment bayambinga bien pa ba ser na kutana ba Patrick alors ezalaki kitoko ba sepelaki Marie asepelaki makasi po alingaki Jonai. Bon tango ekomi wana bon ekomi ndeko wana ifa bengaka Marie pona yeba santé ayeba ndeni ba situation ezoleka kuna alors ezalaki pas mal. Alors ezalaki première partie bolanda deuxième partie na biso eko continuer ti eko yako suka ndenge nini o ezalaki ya bino Mayo Gino de Bundes ayaki pona ko pasola mpoke ya isolo ya Marie na ndeko na biso Mr. Jock Likin ndeko na biso kombo na ye Jock Likin. Alors to continuer na lisolo na biso ya ndeko Jock Likin na deuxième épisode o ezalaki première alors tozela yango ekoleka lisusu po tokoka ko éclaircir bino suite nango ndenge nini ezalaki. Merci ezalaki ya bino Mayo Gino de Bundes alors TV toyaki po topasola mpoke oyo alors à suivre. Bon na lingai na bosa na some condoléances na Mama Kapi avandi na kati ya bakin
akufeli tata na bango. Alors mes condoléances maman Kapi, nayebi que Nzambe asunga yo oza maman oyebi liloba. Alors koza na souci mingi te oyebi ke liwa ezali nzela na biso nyonso. Alors enandeko na biso akufaki na Grèce. Alors topesaki nini soki bandeko na ye vraiment balandaki biso. Alors bokokaki benga biso. Alors totia bino ba contact na bato baza contact na bango pona ke bakoka koyeba ndenge nini bakoki kosala. Alors mes condoléances na ndeko na biso akufi na Grèce pe. Alors eza ya bino mayo jino de Bundes. Alors oyeba ke liwa eza nzela ya motu nyonso. Lelo oza malamu lobi oyebite oye koyela yo. Alors boyeba ke vi toza nango ezali ya biso te. Vi toyaki toza na mission tosi photo sala na mokili oyo. Mission il faut tosala ezali ke il faut kosala bolamu kosala oyo Nzambe alingi ke tosala. Alors so bamoni ba mayo jino bakoma kosambela eza parce que Nzambe asali mingi na kati ya ba vi na bango. Alors yango wana vraiment okangama na Nzambe aza malamu alors akosunga bino. Alors ba oyo nyonso na yebisaki bino aneo eza ane ya Nzambe azobala ye. Mopanga na Nzambe ezobeta bato basala bato mabe. Alors oyebi ke bato mingi faut ba se repentir, faut boluka elongi na Nzambe. Alors ekozala bien parce que tokomi temps ekomi mauvais. Alors cette année boluka vraiment soki ozali na problème na ndeko senga bolimbisi, soki ozali na oyiba biloko ya bato senga bolimbisi, soki omoni kozwa mwasi ya bato obotola mwasi ya bato senga bolimbisi, soki omoni ke osala motu mabe osenga na bolimbisi. Alors Nzambe akotika bino te. Mayo jino aye pona conseil, théâtre, comédie. Alors makambo nyonso ya bien ya Nzambe eza eluta mingi. Alors je salue maman Marie-Jeanne Boisen à Londres et puis happy birthday ma petite sœur Céleste de London et puis Patrick Nakatia en Afrique, je te salue. Et puis Tania et Lydie na mobile nae Jean-Baptiste Yabino yango. Alors ezalaki Yabino Jino Mayo de Bundes. Alors on est ensemble, que le Seigneur vous protège. Moi c'est Kaouti déclaré. Alors Awatoza nakati à Berlin. Berlin est très cool. Alors Monique eza Yabino Mayo Jino de Bundes TV. Alors aïe di susu. Alors pour na si ça il nini na biso bomoni. Il faut tout ça quand même na respect à maman na biso mon seka ozomona ke baza ba mère moko ba se respect na baza n'est pas basi mosuste oyo tozomona Nicolo ba komi vraiment mobulu koleka mais maman mon seka vraiment merci que Nzambe apambola yo na yebi ke kozwa libala no ya kitoko Nzambe ko kozala kaka merci.